Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Selon yo, Satan azali nani? Autant combo Satan. Il faut d'abord savoir que Afrique est en otage. Malgré la richesse nyonso, bomi tout na rapper moko, boni boana ba richesse nyonso mokilezawa, mais bobonga raté. Ma bezali parce que bato ba raisonna raté, ba sala ba remettra les choses en question te bato bandi marakaka. Normalement Satan azoko existé te na combo Satan. Contact dans la nuance avec métaphysique, ils allaient au royaume, gouvernement et à Nzambe, ils allaient à travers mes ancêtres. Bah ancêtre na biso bazaki na o ba bengi wasir, ça veut dire bazaki na Osiris, bazaki na Horus, bazaki pe na Set. Noko Horus ba bengi Set. Set ça veut dire Sata. Mondega na vandiawa bato belé na ba émission to sali ba mona biso dia ngai ndoki moto soloka ezali be ignorance. Satan auti na Sata et bimi na Set. Alors comportement ya Set, oncle ya Horus ye ba bengi Christ ye wana nde sauveur ye wana nde asekwa ye wana sala makambu. Badba ressemble na monoko, kosambela maboko likolo, mais vous allez être surpris à remonter à ajustement là, comportement à Moutouboza même étonné. Ça veut dire ça vient du cœur. Diabolo ezali te ba dessiner le te, c'est ton non. Quand ozolo ba Satana, Sata, Set, ezali état d'esprit à moto. Ezali motivation ya moto. Satan n'avait pas moto nyonso. Il suffit ozwa énergie na yo obalolango na ba intention mabe komi Satan. Bibli ya ekoloba, garde ton cœur plus que toute autre chose. Toro so abolem soube na monte mozo finganga na koyeba te. Mais kara ebeyo yo moko yebi ke na on se pénalité. Non, on a requalifié dans le motonio soit ça tika espace négatif kat na makanisi mabe état d'esprit ne raisonner mabe et quand c'est la moto mabe ou ba bengi jalousie et ou tanga na jalousie te haine ko sepela na moto te alumba kuna azalo lendo asalio nini. En fait énergie na yo na énergie na go simbate. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Lelo na Kinshasa, ils lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na yo bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là bato mawa basilati
$1 na biso. En tout cas, ekoliesa bana bitike. Lokola Nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo Nzambe apesa biso elanga oyo Nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Mbote Bandeko Balandi ya chez Biso Télévision, bienvenue sur votre chaîne na émission Nabino Bolingaka Police de Star, une émission d'analyse et critique. Un grand merci à mon sponsor nanga officiel, sponsor Oyo, Andima Biso Pe, Biso Tondimaye, après ça Biso Nyon Sotozali Nango, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un des sponsors officiels, il y a émission Yo, Police de Star. Un grand merci. Na ndeko Denis Mosolo ozali na sima ya caméra na bosanité Thomas Fabien Elias ndeko Chris bango ba ko assumer technique ya chez Biso Télévision. Merci bien na ba obalinga biso te naza déjà na invité na plateau na pesi mbote na bengo Kamit babi Kamit ah ba Kamit za mama ngolo banini na bengo Kamit bona oyeba te na bengo Kamit ça veut dire d'abord, on peut se mbote na nemi mbote na yo, na pesi pe mbote na bandeko nyonso, na pesi madame Nelly direct la Corée du Sud, na pesi pe Lucie Masikini mbote. Kamit en fait eza nango très simple. Pona ya mbula o malamu. Pour qu'on comprendre aux ana difficulté te me bandeko bazota la biso parce que là to lo ba Kamit ming bazo kene na concept moko mabe. Kamit est d'abord peuple Kama. Afrique, à l'époque, comme on a dit, Al-Kelboula. Al-Kelboula qui signifie jardin d'Éden. Alors, jardin d'Éden, bah, quand on a biso, bah, européen sango combo Kama, Kemet. Donc, peuple couche, ça dit peuple noir. Donc là, bazolo ba Kemit, bazolo ba un homme noir, c'est-à-dire à partir de 1883 à 1884. Ndé la conférence de Berlin batube ba baraté pour changer combo ya Afrique ezaki Al-Kelboula et comme ki Kama bano be Kama ndé ba yo pesango Afrique ndé yango to portera combo identité ya africain donc yo noza Kamit yé aza Kamit biso tout toza ba Kamit mais tellement to botami na ba époque oyo to tikel ko yo kangote yango wana to mi benga makaba africain. Mais vrai comme on a biso, ezara bakami peuple Kama. Voilà, merci beaucoup na Eyano Kitoko na s'appelle Nango. Kasi na lingi na yambi lelo po bato ba mituna mitune belé po tolandaki misho te ko le kambala maleleki nengo lobaki que existence ya Jésus-Christ izala itikala ko zala te ezaba histoire fondée et tout comme ça. Tozali wana te. Mais kasi le na bengi au moins mingi parce que po lobite Jésus-Christ a-t-il ko exister te le solo les a ko créer mais qui est Satan? Bon, selon Satan nazali nani? Autant que combo Satan. Il faut d'abord savoir que Afrique est en otage. Quand est en otage, ça fait des millénaires. Otage nango est un système impérialiste. OK. Et ça là que
retomber bomona yango bino nyonso bolela Afrique pasi Afrique mabe malgré ako biloko ebele azali nango malgré ba richesse nyonso bomi tunaka père moko boni boana ba richesse nyonso mokili ezawa mais bobongaka te mais boni bato ya libanda baana ba richesse wana te mais bango bakobonga donc c'est là il faut remettre les choses en question mabe ezali parce que bato ba raisonnera te basalaka ba remettre les choses en question te bato bandimaka kaka. Alors, pour la eloko tuni ngai avant na likambo ya Satan na oroma babi Satan. Normalement Satan azoko exister te na kombo Satan. Kika boy. Azako exister te na kombo Satan. Ba ancêtre na biso bazali na o ba bengi Wasir, ça veut dire bazali na Osiris, bazali na Horus, bazali pe na Set. Okay. Alors, Isis abotaki Horus abotama sans rapport sexuel. Donc, papa nae Isis, Osiris. Alors, Osiris, frère nae, o babengi Set. Yende za noko ya Horus. Noko ya Horus, babengi ye Set. Set, ça veut dire Sata. Alors, le fait que, na moment où yo, peuple kame bane ko vivre na harmonie, babengi mat, la matique, ça veut dire l'harmonie. Naza na respect na yo. Au monde ga na vandia wa, bato belé na ba émission to sali ba mona biso dia ngai ndoki moto soloka ezali be ignorance des osala ke bato et puis loko mosusu on va répondre il faut na répondre ngala lingi ko kende to kende mituna pa mitu po mituna ezebele mituna problème était yo pe yo anola biso qui est Satan na mituna ezali na moto bungendika mais nazaka moto moko ko kende ngo mulai trop nanité te naza moto moko scientifique bapesaka eyanomba moko te po il faut ko tenir compte que bato mingi ba botala biso misusu ba na cerveau pété misusu ba na capacité à comprendre vite misusu il faut ko jouer contexte ya bato banso wana oloba de façon sunga bato nyonso et c'est important pour congolais déjà na ba ndongo na biso baza na difficulté à ko pousser makanisi mosika Satan auti na Sata et bimi na Set. Alors, comportement ya Set, oncle ya Horus, Horus ye babengi Christ, ye wanande sauveur, ye wanande asekwa, ye wana sala makambu. Et au sala que comportement en dehors il y a la mat ils ont été réglements, ils ont 42 lois de la mat et puis il y a 77 commandements de la mat. Il y a on est bimisa ba retira ba bimisa 10 commandements. Si on a comportement na ye wana ya ko jalouser bokonzi ya Horus. Nde sali que asala ki ruse wana po aluka zwa bokonzi mais po azwango mala mifale nano akwesa Osiris nde asala ki ba manigance na kati ya feti na ke mosika asala ba manigance po na koluka ko bomisa Osiris tango asali ba mission na ya bomisa Osiris deux fois asala yango deux fois mais moi si ya Osiris comme on est Isis la déesse Isis yene mukase kusaye. Parce que c'est elle qui donne la vie à ramener na bomoy. Deux fois. Nde ba ebo sala ke na par rapport ya parcours Osiris azali susu na sexe te. Po ba katanga e po 7 à katanga e. Atindaka ba nzoto le partout mais Isis asanganya luki asangisi ba nzoto asekusiye sans pénis. Nde yango moni l'air ba vandi ba ebo sala rapport sans rapport physique mais azuzemi. Nde aboti Horus. Na kati wana siko le comportement des Set, c'est le comportement en dehors. Il y a mat, on va bien règlement, l'harmonie. Nde mabe abandi mabe. Sikoyo na manipulation. Il y a quoi ba papyrus nyons à partir d'Alexandrie. Nde ba yo sala que au mati susu ti na Benoît VI, au mati susu ti na Constantin l'empereur. Nde ba yo décider ko manipuler siko ba bengaka babenga na balwaleti ko balola makambo bo solo penza ya likambo o babengi histoire ba tiango de côté ba créer suko système nde ba ko pesa Satan zo pesa expression pas opposant de Dieu mais un jaloux, c'est lui qui a envié Bokondi. Il y a un moment même sur le Bible il a envié la gloire de Dieu, a envié un haut. Il y a des Jurus. No 7. C'est pas bien 7 Satan, ne pesi Satan, de bon ba menyango Satan. 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 Oyo to azara na kati ya bato oyo abebisaka vie ya bato wana. Oyo bato kena okota bakisi basoloka
Yenda Muto, Yewana. Satan a kota na vie à Mais c'est quoi en fait Satan? Nazar est convaincu na Moto Nani réponse na yote. Je veux savoir Satan Wana Nani. Azarawap existe Arawap. Est-ce que il existe en personne? Satana. Azali Nani. Satana. Quand on dit Satana, Sata, sept, ezali état d'esprit à moto. Ok. État d'esprit à moto, ezali motivation à moto. Oya mabe. Oya mabe, oyo moto akena ba énergie toxique. Ok. Ça dit tant au moto, parce que pourquoi ba on sait maintenant vivre dans la mat, l'harmonie. Pendant qu'on éviter sémence et énergie toxique, autobeng énergie négative. Alors, na moment wana, tant au suivant yo, Satan n'avait pas moto nyonso. Il suffit aux énergie na yo au balolango na ba intention mabe okomi Satan. Okomi 7. OK. Okomo na moto et puis Satan ezali na elongité. Ezali na ube. Ube ça veut dire motema. Evan na la motema. Soko lani sous na buku Biblia ba rolobani na roloba Biblia parce que yango ezali référence mingi ya kolakisa batu ba erreur ezali. Biblia e roloba garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Ça veut dire motema ya pio. Yango na ube ba on sait bando ben ube motema. Ça veut dire yango ne central ya nyonso. Oro va o ne boto vandi boy. Toro so abolem soube na motema zo finganga na koyeba te. Mais kara ebeyo yo moko yebi ke na on se pénalité. Oro remarquer ba musu azako mo ba sambeli boko mona na ba église de réveil. Ba ba sambeli bel na monoko ko sambela maboko likolo mais vous allez être surpris à moment na ba ajustement ba comportement mutu vous a même étonné. Ça veut dire ça vient du cœur. C'est ça. Il y a un de Satan, état d'esprit. Diabolo ezali te ba dessiner le te. C'est ton état. Non. Ça veut dire que moto na motema na ye na kati na ngai na na diabolo, ye posé na diabolo. Ngai na ko azali na moto nyonso, azali état d'esprit à moto. Très bien, ya ona ngala comme. Azali état d'esprit à moto, soki o memi ba énergie na yo négative. OK. Siko yo biso ne nazawa en tant que kamit. Ya no la po moto na Satan na go kozate. Yo epa na yo Satan. Pona nini? Pona nini? Azate parce que motema nanga. Obone na o sala émission boye, ba émission musu to sala ki ndeko to sala ki débat na ye aroloba azama casse ni histoire. Na on qui passe parce que aboye batte que même Bible a autant d'histoire. Habiter les histoires. Donc vous avez il y a un problème sérieux. Quand on parle de l'histoire, toute ta vie c'est une histoire. Donc ngai Satan a été parce que aux à la musulman, aux à la chrétien, aux à la sokinani. Le fait que nayebi connaissance ou na énergie positive, n'a pas sa capacité, possibilité et énergie négative na moté malangate. Ça veut dire que yo zaï na Satan na kati na yote biso o lobi que biso ba chrétien zaï na Satan na kati na biso, n'est-ce pas? Voilà ba benga ngo ko qualifier. O net na ko qualifier. Non, na ko qualifier te na lobi motonio so aza ko tika. Espace négatif kat na makanisi ya mabe, état d'esprit ne raisonner mabe et kanisi la moto mabe o ba bengi jalousie et utaka na jalousie te haine ko sepela na moto te alumba kuna azalo lendo asali onini alumba kuna na okoka ete nazo supporter ete présence de saramale en fait énergie na yo na énergie na ko simba te okoka ko sepela na énergie na ete yango no oyini ye nde Satan na yango wana. Mais sikoyo ngai nena yeba nde mo muke bino bolongi kozala Satan na kati na bino te pona nini parce que bino bokanisa bat mabete bino bozali peto kati na bino peto wango bokomi ndenge nini na sepela na motuna kozala kamit bandeko na ngai ezali esengo makasi nde naza un homme heureux soko landi pona ya nolango malamu na bi naza scientifique et puis malheureusement quand on parle des scientifiques batumi ba na limitation ba on des scientifiques ça fait pas partie de la spiritualité. En scientifique, ça fait partie de la spiritualité pour amener la démonstration de tout ce que tozoloba. Okay. Alors, ngane nazawa na connaissance parce que naza saint. Nde naza na saint. Naza saint. Naza saint. Continue, ça va. Saint goloba nini? Saint goloba moto ana connaissance. Moto ana connaissance yane moto peto. Tant on a la connaissance sur la cosmogonie africaine, il y a cosmologie, il y a cosmogénèse, il y a la connaissance nuance. Et ça là que na ebi ke na gogo yinaote. Déjà na ebi ke na gogo yinote moyen ici que zomate. Donc moté moyanga ube eza na posa kuti ya ko utiliser énergie négative te. Donc na ebi déjà qu'un impact nango il faut na utiliser énergie positive. Mike Boni.
ande on nga boni tant na ngolobelo boni na ngolobelo ko utawa eza pendawa et puis solo tant na solo na yo o remarquer ngai so na ju position na ngai mais mon Christo musulman il suffit ka na za na divergence ba opinion biso za ndenge moko te ye aroyina ngai moto liboso ko solisa ete moto mabe moto anate o ko condamner c'est-à-dire au tie déjà semence ya goyina semence ya ko juger semence ya ko boya moto ya on na ba église o kolanda ba ina na mingi na monoko to lingala mais na mitema moto moko ayema nzemba lobi to yebani bilongi mais to yebani mitema te bon mona ngona église moto akosambela mingi mais motema mabe donc ça veut dire okoki ko belela na monoko mais soki motema na yo ibn na yo eza nango na toxique wa oza peno libungulu tulu donc oza ko s'embrier yo moko pe oza ko embrier bato voilà moto na mususu ezali siko yo ndenge ozali wana lelo yo otiki biso ndeke okufi okende wapi eloko liboso il faut koyeba liwa eloko wana esekisanga na sekisana na loba nano otep lokumu na bakoko ba ancêtre méritant bozwa lokumu mbote ingeta nde naza na bangaka liwa te mais yo bangaka liwa yo ndongo vanya obangaka liwa so na Facebook na bangaka liwa te mais kasi na kanisa ke na kokufa pona tambola nsembo na yeba koboya mabe na tambola ndenge sengeli ya kolonyo na tongo na kanisa liwa pe pona banga pe na ya nola soko ko banga yi déjà faiblesse te na kokufa kaka te okokufa na oyebi wana babenga ngo oza déjà prévenu ko mato kita okokufa problème te to yepa na yo pona nini yo banga liwa te ngana banga liwa te na zo moi énigme moko na solo na ndeko moko na Facebook na lobi ba chrétien bolobaka bokokende paradis mais tango malikambo liwe yaka bokoma kobanga liwa normalement pas sur eza na mokili il fallait bo sengela po boza na assurance entre guillemets que bo adja na paradis boko se perbu bokende paradis mbamo mais komona moto akobanga kufa akobanga siko ngai kamit na banga liwa te liwe ezali voyage ezali passage obligé ezali passage ozo ko permettre na continuer lisusu mosana ngai et pas ba ancêtre parce que c'est ça alors ndenge naza wana na ko banga liwa te mais na yebi ete ko tambola na ngai epesinga assurance ya makasi que après kotikawa na biso benga ngo liwa te to benga ngo ko kende voyage na ke ko continuer et puis naza wana ko continuer wapi na ke ko continuer na yeba isika ko kende nani naza maître kuna eza mboka nini balani ba vivra kuna et fonctionnaire lolenge nini funga na biso to yeba yo isika yo ko kende obikiza malamu okende wapi omoni na sepeli dernièrement na sage mission na ya liboso na lobi na kutanaki na ancêtre na ngai arrière grand-père akufa ça fait 262 ans nga naza na contact na ba ancêtre eza na moto moso akoloba alobi lifelo existaka moto moso akoloba oh non batela bo moina yo po choix ezate sans ça tu vas manquer le royaume des cieux et connaissance on a expérience parce que quand on dit des choses il faut expérimenter il faut palper mon elo eza passe mingi bat ba koloba biloko théorique ba na expérience tango te alors tant ngai na kota en contact na ba ancêtre méritant tant on so na bango lo lenge nini il faut la répondre na no ouais to ko kende ezala sangisa te go za mamote il faut ko nettoyer kako canaliser les cambo tant on a bozana bango na so na bango motuna nga liboso ezaka bosolo la rappel nini to solo la rappel na nebe na so na yo il faut poser li solo ni bosolo la to solo la li motuna nga liboso ezaka curiosité na ngai esika bozali eza lifelo to ezali bozo bonyokama asinga to na harmonie toza na harmonie babengi sika ngo nani wapi ezali dans l'au-delà na botanga bakomo mosusu te poso na bani botanga bakomo mingi ekosenga nga na fungola il faut na ya non bongo très bien tozo ke na lolenge ya pour répondre mais pour extrapoler voilà alors na esika na bango ezali l'au-delà là où des morts vivants sont parce que les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts il y a des morts et il y a des morts vivants soko zui na montagne de transfiguration o babengaka Yoshua
na terme kuna o ba babengaka Jésus na montant de transfiguration ake kokutana na ba ancêtre akutana ba ancêtre abengi amemi be bato misatu amemi asolo po ba ezana ba o ya Saul ba remontera bango dans na se wana te eza ba o ba kendaka na bango na likolo ba utana ko bango ba yak. Ça veut dire, na koloba moins rapide pour talaka mitune. Mais keba oya ko se contredire pour te koloba ke Jésus atikala ko exister. Mais bon yo ko peut exemple ya ke ya mais mangi na batu mususu. Faut faire attention à la contradiction ya. En tout cas, naza tellement scientifique, contradiction exacte pourquoi na soko la ninga bien yo moto na lobby, soki na stylisaka ba terme à Bible parce que c'est là que j'utilise pour démontrer ba bilogo yo ba l'accent évoluer. Voilà. Oui, na kanda Tony. Na otuna mituna. Otuna mituna. Na otuna mituna. Na osa be musala ba balanda ba comprendre que to sala émission. OK, mais ko banga te za kimia. Non, na za kimia te monte na ko tiko loba o. Voilà, na zongeli place wana. Ngai na ko za charge ba tonyo ba otala tele. Tango na ko zwa likambo ya Bible. Parce que to botami to koli nango. Yango nde za référence na biso ba pesela la biso. Très bien. Yango to lobi référence une vérité absolue. Voilà. Yangwana, ce n'est que Norman a utilisé ma référence auto-message pour comprendre. Voilà, évoluer. La transfiguration. Parfait. Na 4 montant de transfiguration, à côté na ba ancêtre nae. Selon histoire ba présenter biso ton dimara. Soko zui référence wana romo na kuta na Moïse, à kuta ni na Eli. Ba s'entretenir. Ba on peut ba répondre par rapport à la mission nae. Et puis là, Racine jusqu'au na bango a ABC ba disciple nae o bo moni bolo bela mo mototé. Pourquoi le ba bolo bela mototé? Voilà. Et il y a deux ancêtres vivants, ça veut dire des ancêtres méritants. Bazali ba mort vivant, les morts ne sont pas morts. Alors tango bango et puis tango ko benga moto ancêtre mérité ezali oyo atamboli malamu na bomo na mukili. Atamboli malamu na parcours na e. A sali ba valeur à communiquer ba potentialité moko favorable pour la société, azali qui utile. Ils ont dirait Martin Luther King, azali en centre, ils ont dirait Malcolm X, azali en centre, ils ont dirait Marcus Garvey, ils ont dirait Simon Kimbangu, ils ont Kimpavita, bazali belé, ba bundaki, ba salaki, ba transmettre message moko favorable pour la société. Ba on dit ba benga ba bango ba ancêtre méritant. Même ata papa non so ba tambogi malamu aseni bolamu yende ancêtre méritant, c'est et qui s'agit. Tango sikoyo na solo na bango. Na obi esika bozana ngina yeba bozara wapi na li felutoni. Abina toza na li feluten, li feluzate, toza na mboko yo obokoya oyo yangonde harmonie. Ndengo tambolaki, ndenge pe okozana na faveur na yo. Mais soki otambolaki mabe, soki o se rappeler, soki moto akufi, batuna ka bato nani ana nyonga moto. Po ba futa, po nyonga kangela ka même esika. Soki kangela esika akozana na prison. Yango mo ba bengi yango lifelo. Or soki o futi nyongo na ebo, ebi nyongo futi nyongo libéré akomi libre. Alors ngai shiko tango na solo na bango, nazo solo na ba ancêtre bazalaka bazo communiquer ngai et puis nazo zo mpifonyonso. Ce qui fait que naza na assurance parce que nazo expérimenté. Si on a référence il y a Jésus na montagne de transfiguration, il y a des gens qui ont vu abiku tuto tonga 3 tentes, moko pona ye, moko pona ni to tigala. Po ba oka ki esengo ya kokuta na bango ba yoka bango mais ezaki esengo ya komona. Aisi bango obo moni bolo bela mototé. Ça veut dire co-expérimenter et loko, ezali mieux avantageux que d'être théorique. Parce que cause théorique ezali ozo répéter l'on va pesa yo. Or biso ba kami to répétarate to expérimentant. Donc ce n'est que normal naza na assurance que ba koko baza. Ponne nazawa contact dans la nuance avec métaphysique ezali royaume gouvernement ya Nzambe ezali à travers mes ancêtres. Na système métaphysique. Voilà. Mais si ko ndenge ozali kamit boye. But to objectif na nini na mokili. Objectif na biso ya biso ba chrétien to yebaka o biso to linge pa na Jésus Christ. Bongo bino. Objectif na biso ezali d'abord kolongola bino na aliénation. Parce que aliénation ezali à tout ce qui vient de abrahamique. O ezali judaïsme, ezali christianisme, ezali islam. Parce que ceux qui ba kolon ba ya raté bongo boye ba ezote. Ceux qui kutu ba ya na système ya courant bongo comme ba musulman.
Donc comment ba chrétien parce que ba même la bino évangile. Bien vous avez une tradition. La spiritualité ancestrale, la tradition africaine, autobéi la tradition kamite. Bino vous avez bongo. Biso banso Afrique kama to zara bongo. Donc tu es bara des gens zambé. Et puis je dois préciser une chose. Être kamite c'est pas être sorcier. Être kamite c'est quelqu'un qui a assez la connaissance, qui connaît déjà Dieu. Et puis les biso ba kamite neto memi civilisation. Na mono olati lunette, olati chemise, olati montre, olati boye, c'est les kamites qui ont apporté la civilisation. Yo rabalobaka akama autobengi Afrique berceau de l'humanité. Nyon ces bango ba memi civilisation. Mais ba bombe la bateau. La vérité, c'est quoi? Léopold Dalobine, le roi Léopold Abi, nous devons avouer sincèrement que ces gens connaissaient et ils connaissent Dieu déjà. Tu vas apprendre à l'autre. C'est ça pour la motuna. Mais bon évangéliser jusqu'à la moelle des os. Bon empêcher esprit critique. Bon même bandima. Bon empêcher raisonner. Et puis, bon, pousser ma foot à impôt sous forme de 10 000 offrandes pour que Bissoto avance la puissance, une volonté de puissance, un système économique, entrepreneuriat, industrialisation, tout ça. Bon, mon rango, après, Vezali, Bazali Bosso pour les cabinets. Naznini, pour bendignon sur le solo, na évangile. Et puis, le but, bobo, il s'est là, bobo, il s'abango, bo, pousser, bamba, bo, ya ba, tradition, na bango, le Bezali Kindoki. Bo, pousser, bamba, adorer, ba, ancêtre, na bino, mais, ba, royo, ka bango pété. Afrique ça passe parce que bo beta mu Congo bo tourner là ba ancêtre la bino mu Congo. Bo koma ko benga là rozolo ba Dieu d'Abraham. Il est vivant Abraham. Là rozolo ba Dieu de Jacob. Jacob est vivant. Là rozolo ba Dieu de Saoul. Là rozolo ba Dieu de Jephthé. Là rozolo ba Noé. Là baza vivant. Là rozolo ba Saint Kinga est pris pour nous. Saint Kinga ne sambela pour na biso bo mona ngenge salemaka. Oh boy. Est-ce qu'ils sont vivants? D'abord, ils ne sont pas vos ancêtres. Dans la lignée système spiritos, il y a ADN, vous avez lié dans bangote. Donc, quand vous les appelez, il y a un monde chrétien, ça va retraite belé, ça va gêne belé. Pour la biloko mususu, so landi objectif ya lo sambo, ezalina lolate. Objectif ya lo sambo azoluka bien-être. Nous les savons, ils cherchent à être dans de bonnes conditions. Et sera comme dans de bonnes conditions, bah non, nzambazo sala. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on s'est retrouvé dans le système. Mais c'est quoi Nzambe o bino borba Nzambe? Pour na yo Nzambe, selon Nzambe o yo ndimela Nzambe o wapi? Le Dieu tout puissant. O akela liko na se. O asala yo na ngai. Nzambe nini o imagina na mutu na yo. Tozali na ba divinité. Parce que zela na répondre. Eza motu no tuni ngam na réponse. Bon loba. Po ke na moni no ke na ngami te na okelo milai te ngala rotuno ina kanda te yango na tuni kaka Nzambe ya yo Nzambe ya bino. Siko eloko ezali na seki mo moke na pesi mbote na bakamit nyonso na lobi boy na kati ya ba divinité ça présente le polythéisme. Polythéisme ils ont présenté banzambe oto bengi Elohim. Elohim et bimisi Eloa. Eloa pesi dérive ya El qui veut dire en français Dieu. Im qui veut dire plusieurs. Alors sur le lobby Elohim, mutomuso voye bisayo, c'est le créateur le tout puissant. Elohim veut dire le divin, le Dieu, banzambe. Là, Robi Elohim, yaka kosunga Robi banzambe boya. Sikoyo, l'ékamitisme, à partir de l'ancêtre Nabiso, présenter un monothéisme, ce qui veut dire relier un l'unique Dieu, Otobengi l'éternel, l'infini, le grand soleil, Amon-Ra, O Babengi l'infini, le créateur de toutes choses. Donc, tant que on a ignorance, l'ignorance n'est oboma. Tant que on a ngai na igniété ngai na osolisa chrétien na osolisa musulman na mais il y a beaucoup raté parce que esprit o eza ko animer le christianisme et esprit il y a lokuta esprit il y a quoi imposer voilà c'est le yo nazo avancer okay. Eza esprit il y a lokuta esprit il y a quoi imposer je vous explique naza en contact na Nzambe le créateur naza tellement l'est que yo bosola na bien sûr bosola ndeni. Oh, mais c'est un domaine spirituel. Ce que vous avez dit pour aya. Non, répondre non yo. Pour que tu aies ma vie de imabe. Toi sur la tête. Ouais, parenthèse to sali siko za bon on est. Na bimi non moi parenthèse. OK. Na répondre non non. Moni ngai na nga canaliser. Très bien. Na canaliser. Tant on a le créateur, on a l'infini parce que Dieu n'a pas un nom.
Mais Dieu s'est révélé dans sens oyo, ancêtre, analyser qui dans domaine spiritus, comprendre que dans chaque tribu, dans chaque tradition, tribu, ethnie, dans le langue selon langue maternelle, on définit Nzambe. Nzambi, Ofo, Boye, tout ça dans chaque langue. Donc, bazo un lien direct, il s'agit de l'infini. Lui, il est l'infini, l'éternel. Shigoyo, motuna no tuni, l'éternel, le créateur, l'infini, Amon-Ra, les grands soleils, les soleils levants, c'est lui. Toi, tu as ma parenthèse, pardon. Parce que les soleils, que Adam na Eve, babanda mokili, mbuma. Moi parenthèse rapidement. Parce que les soleils Adam na Eve, mbuma wana, c'est le yo, ça peut les soleils ba créer. Bon, on a besoin de sujet la parenthèse. La parenthèse, d'abord, premièrement, Bible, comment on a dit, Medou Netier. Netieru, Medou Netier. Voilà mon nom. Wana, ancêtre na biso, non, wana eza hiéroglyphe. Eza langue na biso, eza qui ya ancêtre na biso bana ko utiliser. Medou Netier signifie bonimbisi parole sacrée, parole de Dieu. Netier, Dieu, parole de Dieu. Tant Alexandrin kozoba papyrus, ko modifier bien un blanchissement. Pour qu'on blanchir Bible, 150 ans. Alors, manigance est tellement trop la kati. Maintenant répondre, ligambo mbouma, en tout cas, ça me concerne pas. Pourquoi? Parce que la connaissance on a zanango, depuis la création de l'être humain, qui est l'expression de la divinité du grand soleil, Azaï déjà un être spirituel. Azaï déjà un être spirituel. Parce qu'au total, la Bible, Dieu connaissait déjà tout, sachant déjà que nous sommes. Mais pourquoi donner des règlements, sachant déjà que nous sommes salema? Même les années, même fin, tout. Donc ça dit il y a des choses qui ne nécessitent même plus de donner des règlements. Donc déjà, histoire là, mythomanie, ça m'a cassé. Donc je mets ça à côté pour bosser, on a expliqué ma commune dans la canille parenthèse. Ah, mais on explique en bien tes mots. Tout ça, ben émission, hein. Ok, très bien. Bon, tous on a mouké, ils ont moto l'ensemble, ils ont un problème. Voilà. Camille, c'est mon gars, il a moto l'ensemble. Voilà, Camille ne peut bien là. Mais si quoi on a Tuni Boy, les lois yo mon été go choqué batou, parce que toi qui est na souka émission, au choqué batou belé. Biso to yeba que moto azaki magicien, azaki moto ya soloka. Abongoni motema a comme pasteur to comme faire l'ensemble mais yo longo qui pasteur est-ce que moi Thomas Fabien po tiens là ma vidéo na yé hein moto l'ensemble ba vidéo bano à l'époque to wana oteya ko ça il faut donc c'est la mission battement mon pas on dit matin jusque là hein que OK yo comme no kamit en tout cas na émission lelo na bandi Montréal toi là on ngonga po to continuer mon to évoluer voilà to que moi to si ça va voilà to zaï o le ba mot très important avant de parenthèse. Il y a par rapport, il y a Bakoko Nabiso. Mais non, Bakoko Nabiso à l'époque, ou Zobaki Bakoko à l'époque, Banoko Samuel Nzambe Nabiso, il y a Bato Moindo. Banoko Samuel Ningening. Koko est en contact avec. Oh, Zaï Bakoko Nabiso, il y a moi Biloro, Babuki Makasa, Akati Soso Mutu, Asadi Bikila Kila. C'est ça en fait, Nzambe ou Bakoko Banoko Saïla. Maintenant, il y a un Nabiso, il y a Nzambe Bakoko Nabiso ou Saïla. Maintenant, quelque part, aux autres troublés, Bato Nabitu. Bon, premièrement, il faut nettoyer hein, parce que naza sensible hein. Là aux oloba nazo capter malobagnon sur oloba. Olobi oro choqué batu tout ça et là liboso je vais demander à mes frères plus parce que nata ba commentaire. Ba neronanga ba chrétien botigana nous pe sentiment ya ko ça ba commentaire ya ba insulte. So oza bena mon Christo. La ndenge obi lobeli oro ça ba commentaire ya insulte té. Oro ipo ko yina mutumba moko té parce que en tant que moteur azolobela bolingo lobela la paix, il ne peut pas dégager la haine et le dégoût parce que mokiliza ayote, ezape ya bino moko te mokiliza monde moko laïque et puis monde moko d'ensemblage. Donc ce qui permet que toutes sortes il y a possibilité ezo vivre na terre. Donc boko ko imposer te. Moi je préfère conseil na pe sibino bozana esprit critique favorable des sens que au démontrer au argumenter que okende mutona nani doki nako s'abonner nako se désabonner non la vie il faut d'abord analyser non c'est que sûr que chaîne Nabiso ils allaient chaîne chrétienne bien sûr m'a trouvé qu'on soit
toza moto nyonso moto nyonso aza libre ya koya koise wana ezalaki kaka entre parenthèse po na remarkaka bacommentaire ezaka mafinga nasekaka kuna bi bon yo ozoloba oza moto ya nini mais tala mafinga ekobima non c'est même honteux eloko mosusu otunaki mpenza mpona répondre bakoko basambelaka ndenge comment na kati ya conflit ya aliénation toza nango ebele eza presque 7 eza na conflit ya culture eza ya social eza religieuse eza ce qui fait que na nyonso wana basali nyonso mpo baboyisa yo moko soki okonstate okoremarke les noirs ne savent plus ce qu'ils sont banoir bakopiaka kaka kozala na identité na bango moko te et puis ce qui est malheureux mona banoir baza capable ya kodéfendre biloko na bango te. Entrer en contact avec les ancêtres, et ça à travers la libation, c'est la spiritualité ancestrale. Ça veut dire, si on est en contact, na rosala lo sambo na ngai, na rosolo na bango, na robele la bango, na solo na ba ancêtre. Ngai na sa libation. Libation eza même na kati ya Bible libation eza nini moto na libation ezali koya ko honorer ba ancêtre. Koya ko kota en contact na ba méritant à travers rituel wana ndezo permettre même si on ki moto ko biso passer bi na celle de délivrance en fait à celle exorcisme eza ba terme similaire qui se différencie ne tiaka ba tout bani mais malheureusement la plupart des termes africains ba diaboliser ce qui est malheureux ba diaboliser tellement sikoyo moto pas sosola il faut moto akota na mozindo a comprendre ba musa la différence au moment na pasteur a la facilité à diaboliser tout ce qui est de l'Afrique. Si on l'a bien, serment, pasteur, sala. Au moment où rara kindoki attaque qui est derrière ma souffrance, attaquer nga boy. Mais en tant que kamit, nga aura attaqué nga ndé. Mais keba on se contredire les choses parce que yomo relebi Dieu soleil l'infini mais ok sous côté bakoko finalement bon ça mais bakoko l'infini, le Dieu créateur, le but qui est à ça. C'est là comme parce que on sait na anticiper oui parce que là on comprend intérêt ça ba kokoto Dieu wana anticiper mbango po ba ko batumi balé na te batumi balé bazate na anticiper mbango ça bon bref tikanga mwata na ça mais la ba koko to bo ça mais la Dieu wana le but l'infini o wana qui là moyo le Dieu soleil na ba koko ba komi batumi balé na ebité soki na début ozali na moi minute moké na ebité soki na début au capteur kinga na lobby l'infini azana gouvernement na métaphysique OK o ezali intermédiaire très bien là boyo ka batu mususu abi nazobelela nzambe ya Abraham aosala allusion ya intermédiaire OK aosala référence ndenge pe bino bozali là c'est comme ça c'est la spiritualité ndenge bongo bango ba copier des nyonso ils ont tout copié alors ngai si on est en contact avec l'infini je peux entrer en contact avec lui de lui parler mais soit le méritant je passe par les ancêtres voilà est-ce que l'ancêtre na le méritant l'infini baza la connaissance baza dans l'ODA baza exactement ba ange na benga bango le rôle ba ange pour comprendre benga bango ba ange parce que je passe par net dans ce exemple là on peut se ba témoignage soki na un problème na obele la ba ancêtre méritant na belle bango na sali libation na lobby solution pesa tout problème na zara nango na zora solution pesa vite et ça le problème est vite donc naza tellement à l'aise et puis je vais signaler une chose est-ce que yebi que ndenge naza boye naza va contacter plus c'est pas beaucoup de pasteurs ba yo loka puissance wana ina lo bayango yo kono pesa da puissance je suis un homme tellement spirituel. L'homme est spirituel, l'homme doit transcender, l'homme doit accomplir des choses. C'est ça l'homme. On a remis sa réputation à pasteur. D'accord. La peste mino mbote bo benga. La peste mino mbote. Voilà, tu as une émission. Mot de la fin pour cette émission. Mot de la fin pour l'instant pour la émission yo, na peste mino mbote, na peste bandero na nganya so ba chrétien, ba musulman, ba tonyon so mbote, menga na zakamit. Numéro nangai plus 243 90 38 21 129 plus 243 90 38 21 129. Mot de la fin comme papa Chikalobi.
tozali tellement bien parce que kozala kamit ezali kopesa biso capacité à se réapproprier na nyonso oyo baempêchaka Afrique et se développer. Tozali bandoki te, tozali nde bato tozali spirituel. Toza spiritus, ça veut dire toyebi déjà comment évoluer, comment réaliser des choses, comment accomplir des choses. Toza a besoin yoza mo Christo obangaka biso to bangaka te, biso to yebi déjà après liwa, to benga mutu liwa te après voyage na rokende nanga très bien, on connaît tout ça. Donc elo na rosenga tango boko sa ba commentaire, bo sa na esprit critique. Na pesi minombote pe na zongisi lokumu na ba kokonyonso haché. Voilà, mesdames, messieurs, on a la fin de cette grande émission Police du Star. Un grand merci na batutu bazo ki kama ya kota la biso to libako ya kota la biso na émission yo Police du Star. Matoni mingi na sponsor na biso ye après ça biso nyoso tozali na ngombo senga comme na ye Jésus Christ de Nazareth yende sponsor to pona pe andima biso. Merci mingi na ba oyo pe balingaka biso te to pesi bino mbote bato mita mabe mbote na lingaka bino makasi bato mita mabe surtout bato babangela ba mbasu ba o bato botu tela ba moto na nzambe pasteur je sais que tout la poison bato modèle wana bato balingaka muta progresser te mbote na bino eska boto lela bino fort boko njoka na muta mabango meto yebike un jour bongo na mutema moi lo basu na robaksa oui on minutes deux minutes attends moi motonyon so yazana ba problème oyo azana likambo kindokyo nini c'est menga na ebeli obongo te te na ina na lobango très bien parce que na la ba émission na yo et lo bana il faut na profiter nango ozo yamba batandenge na ndenge na zona na ba émission ozo mona na zaki ndoki na zaki boye mais quand on parle de la puissance il faut être sérieux so za puissance te ko impressionner batute so za na ngote ko impressionner batute. Donc voilà, on a vraiment la chose. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Sugi Jésus-Christ a été au Koutana pour la suite de l'émission Yassika. Bye bye. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.